Bandeko ya presse na ba téléphone o bazo tina mana liboso. Merci DJ. Merci, nous débutons. On va tous prier. Si nous pouvons garder le silence et prier. Suzy n'était pas seulement une comédienne, mais elle était aussi une servante de Dieu. Prions. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour glorieux pour ta fille, parce que par rapport aux Écritures, la mort nous introduit dans la gloire. Voilà pourquoi ton serviteur pouvait dire: la mort m'est un gain. Nous nous recommandons à toi, ainsi que Père, toutes les cérémonies entre tes saintes mains, que tu puisses te manifester du début jusqu'à la fin pour la gloire de ton nom. Toute œuvre qui ne t'honore pas, puissant de l'ennemi, nous les condamnons et prisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce que Christ bazali katikati na biso? Est-ce que tokoiko bete la Yesu maboko makasi? Na sengi na ba Christ so bakoiko bete la Yesu maboko makasi. Soki ozambo Christ place ozali, obete la Yesu maboko makasi. Merci, comme je l'ai dit, Suzy n'est pas seulement une comédienne, mais elle est aussi une servante de Dieu. Ngayo na telemi naza pasteur naye. J'ai passé beaucoup de temps avec elle et il y a beaucoup de témoignages par rapport à Suzy. Je me souviens, quand on allait na banda Musala Nzambe, nous étions des amis et par naye, j'ai pu gagner plusieurs âmes à Jésus. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait rencontre avec Suzy, elle m'exhortait à je peux citer plusieurs noms, entre autres Patricia Dunga, que j'ai gagné à cause de Maman Suzy. Aujourd'hui, je me souviens pour Natina, camarade Naye, Maman Betty Manda, elle avait besoin d'une prière. Suzy est venue me prendre pour dire que nous sommes là et papa Manda pour que nous soutenir Bango. Pour la Kotanga, et elle m'a amené un jour en retraite.
bandeko ya presse na batelefone oyo bazotingamana liboso la sécurité NTPC bosala mosala na bino. Merci DJ. Merci, nous débutons. On va tous prier. Si nous pouvons garder le silence et prier. Suzy n'était pas seulement une comédienne, mais elle était aussi une servante de Dieu. Prions. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour glorieux pour ta fille, parce que par rapport aux Écritures, la mort nous introduit dans la gloire. Voilà pourquoi ton serviteur pouvait dire, la mort m'est un gain. Nous nous recommandons à toi, ainsi que Père, toutes les cérémonies entre tes saintes mains, que tu puisses te manifester du début jusqu'à la fin pour la gloire de ton nom. Toute œuvre qui ne t'honore pas, puissant de l'ennemi, nous les condamnons et prisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce que Christ bazali katikati na biso? Est-ce que tokoki kobetela Yesu maboko makasi? Na sengi na Christ so bakoki kobetela Yesu maboko makasi. Soki ozambo Christ place ozali, obetela Yesu maboko makasi. Merci, comme je l'ai dit, Suzy n'est pas seulement une comédienne, mais elle est aussi une servante de Dieu. Ngayo na telemi naza pasteur naye. J'ai passé beaucoup de temps avec elle et il y a beaucoup de témoignages par rapport à Suzy. Je me souviens, quand on allait na banda Musala Nzambe, nous étions des amis et par naye, j'ai pu gagner plusieurs âmes à Jésus. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait rencontre avec Suzy, elle m'exhortait à côté à Bango pour Banzam. Je peux citer plusieurs noms, entre autres Patricia Dunga, que j'ai gagné à cause de Maman Suzy. Aujourd'hui, comme Basali Anzam. Je me souviens pour Natina, camarade Naye, Maman Betty Manda, elle avait besoin d'une prière. Suzy est venue me prendre pour dire que nous sommes là et papa Manda pour que nous soutenir Bango. Pour la Kotanga,
Et elle m'a amené un jour en retraite. Les appels à la police au bas. Oui, mais alors, les ouais, c'est pour tout le monde. Beaucoup ça, il y a chroniqueur, beaucoup comme c'est lui qui a pour la biso va comédie, sinon. La ministre qui n'a pas été peuple. Au moins, on va dire pourtant, il y a un député pour nous poser la tête à côté. Mais pas la biso, comment exposer de la marabine parce que bon, comme c'est lui qui a rapport sur la biso. Des paravents, moi, c'est qui? Merci beaucoup. Ah mais alors, plus de 100, ça va 150. La plupart bataillons parce que le cadre spirituel de santé, on va des appréciations de traitement. Donc, si je suis quand tu as un TPC, dans la campagne, quand ça me souffle, la présence de parce que bon, il y a plus d'artistes qui viennent dans la fondation, il y a Maman Denise, il y a Maman Zoé Carte. Donc, parce qu'il y a un problème de traitement. Quand on traitement, avant qu'il y ait un assisté, on va soigner la médecine. Nous sommes minés de bâtir la mission. Avant de soigner, les gens sont en belle. Dans le Sénat, nous sommes en Sénat, nous sommes en mais na kudade kira batusema kusuna ba mona ngane na carte ya mutuelle de santé kana sana mo masina ngana mo para ngaba sana na ukenga mona asisi so na mo na kira ngani so na kira medecine no ba kusoni ngati e bo so ya polisi na sukede kwa parce que par rapport ya ndenge mo match sisi ba tout le monde liste il y a ce artiste pour contribuer pour la matama les autres vont contribuer $400 $500 et $20 maintenant liste quand qui montant pays pourquoi et niveau publier liste wala ni fait pas c'était pas ngai moi liste ba sala nene ba ba numéro na biso soki ba kocha ba numéro omo nga pena mone bimi to contribution sous banque mais là mon ga ba makambo ne bandi oyo una chetesa kwa biteka na utaki kwa sababu una chekata na utaki franchement na kitaki na kitaki parce que nous sommes artistes et comédiens hata kama kwa hiyo sana mdomo na ndai pesa na ndaku ndio hata zo bela meza kana beza bela mbili hiyo kulia kwa 400 na pesa hii pesa hii alia kutoka kucha kwa place moi ça m'a fait très mal les animaux parce que tama akubela na yeye batwe wewe basi mdomo bibina na ndaku na ile basi tunayeko tala yo manuzo ka traitement na ba ashishi partout metala $400 na pesa hii alia amina peut-être bon on est beaucoup dans tout mais parce que la monté il y a mon amour ça fait très côté cela non côté tali makambo yake va contribuer atata contribuer nous la carte de santé la fondation la biso nga songa na ata ba contribuer na famille na songa contribuer na
ya pusu bango bayekotika bamutate me baye na délégation babalelizatindaka babibongo deja ya semaine passée. Voilà encore une semaine après, Tozo Kundalisu Sundukonabiso Bantu. Et ça, par circonstance, puisque Tozo souhaitait. Le monde d'artistes, tout le monde se complète. Ceux qui ne sont pas allés, ils ont l'équipe de football. Que ça passe pour que but écoute. Ceux qui moko ils ont anciens, ils ont katikati, ils ont sika. Ceux qui basent au Kende, c'est vraiment un trou pour Nabiso. Le 23 mars, Oyo, Ezakoya, tous une activité mounene dans le centre Wallonie Bruxelles pour nos artistes et comédiens, Oyo Balingi, Bayakuna. Le 27 mars, Oyo, tous une journée internationale de théâtre. Artiste nyonso kuna tala eloko biso tolingaka yango wana eloko tolingaka kosangana yango wana pona kobakisa mayele na biso pona kobakisa discipline na biso ndenge ni tokoki kozala en public toyeba kosala différence qui fait détaria na qui biso quand on est sur scène on est une autre personne soki tokoma esika boye makambo keno kosuba 10 fois ezate po bamona yo awa ezali esika ya mawa tokanisa ndeko na biso akei et nous allons le remarquer ici na ndenge toyeli pe na matanga awa bamususu bazosolo na bango kuna bamususu bazoseka na bango kuna bamususu bazasima na ngai bakowela pe kokende na cimetière tokoyeba te eloko nini bazokende kosala kuna donc biso moko pe sokomi pe sa valeur te. Nous sommes des artistes tozala disciplinés toyeba ke même ozako briller sikoyo lobi maboke azalaki lobi ebale mondial azalaki eke yo suko ye lelo eza yo te moto bandi zala na discipline ezala ke emekape komema yo na nzela sinon okobanda koseme conduire okobanda kokanisa yo nde moto bandi makambo eyango ndwana nde tolobaka na esika nyonso tokutanaka po tomitia empe ndenge tolobaka a mise au point parce que soki boza unis bozala fort et puis boko longa pe mais ce que mutuna mutazana kwena ye kingai tant makambo ekomaka grave koyoka kaka président za kwatiko bakutanga numéro président alors biso pe heureusement que matoyo ngo ezalaka nango mwindu normalement okomona litoye koyinda yo parce que minuit 13h15 mutu alinga kozanga baninga teta ye ona mutazutungisa yo heureusement bantu comme balobi bino moko boyoki que azalaki mutu ya batu. Donc, côté Wana, je crois que tous ont regretté, mais les a volonté en Zambé, moyen que l'Obasusu est alité. Nazosu qui s'akaka boye. Les artistes, soyons unis. Tous alanabo moko. Voyons dans la même direction. Voyons nos intérêts. Tolandaba batilo yengete. Et avec ça, nous allons kokende liboso. Nazosu qui ça. Pona kopesa tozo silisa pona kopesa merci na fondation Maman Denise parce que tozo bunda sikoyo pour que nombre d'artistes ebakisama pona kozoba soin ya ofele hôpitaux nyonso ya minene oyebi et bien bato déjà suis déjà carte ya mutuelle ya santé oyo Maman Denise Nyakedo asali on fait les opérations ezala nini ndeko na biso bantu auti kotika biso wana nangonga moko esengaki vraiment famille bakokoka na bango mais na ndenge kozoa ngona oyo baza kopesa bino bozomona ka moi soulagement donc yango tozo yebisa soyons unis tozo bunda pour que nombre ya batu ebakisama ba artiste et que parce que artiste moko ya bala bana na yepe bazo kozwa soin moi aussi na yepe aza kozwa soin alors ce que lobina bino nombre nyonso tout ezali boko kamo donc baza ebele donc nombre
biso nyonso tozali na basi na biso na bana po tozozwa baswe ofele baopération ofele kisi ya ofele soki ozwi ordonnance kende oluka kaka pharmacie ya monene bakopesa yo ofele. Voilà alors nasukisi bato internet pardon na bino bato internet bokomanda bamikro moko ondire ya mfutaka bato meme moto azalaki ne calme azalaka ne calme metango mona micro même azalaki na likambo masumu te koyokaka masumu de prendre kutu ayazaka selembao nini anga boye tout ça masumu de prendre selembao esali nini donc enfoutiment ya bamicro ya bamicro na bino alors moto akobanda koloba contre moninga na ye sans que oyeba heureusement que bato nyonso bayebi ke nombre ya bato moko eyebani ke soki bapandi kaka suka nango na tribunal. Maintenant, Caméra zande maïno comme akisengi ero. Na madata mtu wa mwaki. D'éléments à moi 48. Aïe. Merci au président Cartouche. C'est la grande famille. Marie-Jeanne Delalleux. Judith, merci d'être là. Merci Michel. Merci Bibi Soukou, merci docteur. Ça c'est la grande famille. Merci Prince, notre bon samaritain. Le rétablissement est représenté. Merci. Merci beaucoup Tendresse. Merci Richard Moukoko. Nous allons arrêter Madame Abelou. C'est une très continuer. Donc, comprenez, il y a pas le groupe Delta Force.